oyebaka bisika nazali fandaka na kati ya motema pasi mingi komona nga nazoli komozotikanga nga oyo nazokoka lisusu te nazana molili oyebaka bisika nazali. Oh Big osepela te nasepela te rache na ngai masa pembe oyebi kosala nga bien fort yo kosala nga boni bafaire kosala nga bien osiko ya omona oboye kosala nga bien eza bato mo boye babisanga bacommande ya 2 conteneurs ya bapantalon feneke Dubaï okeka mpona 1 semaine mpona kotika mikolo ebele te tu sais nazoyeba mama mpona une semaine ka natiko 1 semaine namono te mwasi na ngai oya bebe na ngai omoni 1 semaine oyo osengi eza mpona bafaire na part na ngai ça va komitungisama te mpona bafaire me baaffaire na ngai liboso eza yo te affaire na ngai mpe ya liboso eza yo ekasi mais nakobatompe nakokena nga mpe omoni te kozoboma tozomultiplie mbongo nga na oluka mbongo yo mpo oluka mbongo saka au lieu de 1 semaine na part na ngai mobali na yo bakisi sur 3 jours ya mpe be nakonanga mpo otikala bakomanda non bebe bongo te comme basengi bakomanda fo kende oya na marchandise nyonso te tobota mbongo te bebe na ngai oraisonne ni salon yo non raisonné obi tobandi nao na pasi kasi tobandaka na pasi suka bisengo nde ye ti omélite mpe bisengo ti bone mbongo namelo te bisengo me osukisanga na okatanga okata bon ekofeli te yo kei na Dubaï mwesi oye na otutisa yo mama Fifi Kava chérie c'est bien bon nakuta na mama Fifi Kava ouais mais bolingo opesanga kala opesanga lisusu na comment on dirait peau de fleur osomba peau de fleur tema na ndako mais nga na comment on dirait yango na ndako osepesanga te pourquoi Il mérite, na comprendre que moi, vous avez moi des jours au caca, na senti moi la boulot, na faut comprendre. Est-ce que les bosseurs va se faire ça makila? Pas tout c'est non te papa. Mama elo que ça la gabe no passe, bino eza ba bricolage. Obandi nano yo moko ko pesa bakisi opese tango komona ke okomi contre mi ndo bando e pa monganga. Mobile no azar. Mobile no azar na ote ko benga ye kala mingi peta zo ya boy na ote ko benga ye to sole na mekata zo ya pe okota awa. Moni mwana ndenga alembi. Ala mwana ndenga alembi. Mwana za déjà anémique, c'est-à-dire makila, eza akokita. Ozo mwana ndenge pema na ye ezali mbangu donc aza na déficience makasi. Donc très anémique, ozo mwana za pâle, azo nécessité transfusion. Allô, yaka awa, yaka l'hôpital mbangu do mwana awa esengi makila do yaka kaka papa yaka. Et pas ça. OK, ça va na zo wana siko. Yaka fuka te makila do tozana docteur to sola do yo yaka kambangu. Oui, choko no bizala kimia na zala ke pa ya pasteur Peter Dianda pour expliquer makambu ya mwana ndinga zo saba fier wana. Ah bonjour docteur. Oui, bonjour papa. Eza ndai. Yo na. Ça bien? Allez déjà, allez. Azo kwa kolia te mtazana anémique na minute wa kolomanya ezate. Aweza kama mbongo donc luka mbongo de façon que totinda makila infirmière azawana ke dosomba ona omikona matete. Luka na koleza na yo kimi na koleza na yo. Nzambo ngana samela ko abenganga kotika yo soki mokete. Kimi ezali na yebi kenza ba kosala. Docteur, omoni nini awa? Non, bon, on a constaté que l'anémie, c'est-à-dire makila, ils appellent au makasi 4 grammes. Donc, le gambon, on a déjà monganga.
akende kotala ozomona na pema eza mpenza malamu te konégligeaki nano amoni oza pasteur oui naza pasteur ah mais d'accord mais soki ozosambela mpe fo osalaka mpo soki eloko ezali kovandeka mpona kosambela sans kopase na action mpo nzambe atiaki minganga pamba te na mokili mpo ayebaki misala ya satan ozosambela kende epai ya monganga ok allez sans plus tarder luka mbongo comme ça en tout cas c'est 45 000 francs oui 45 000 francs boluka en tout cas nga penza 2500 francs de mutezana noa bosunganga naza musali na nzambe papa ata oza musali na nzambe mais makila pe kosomba ngo na 2000 bosala maili ya makaya kidino mbangu ah mwana kidino mbangu ke luka mbongo nazoya docteur ok merci yo patron kokombisha mtu kashalite papa yo liga kana zile ni afaye shakati lufu kuduna na kidete kukombisha mtu kashalite papa boy mtu kulo mwana mgezo shakana nango so nini au beba zate nasinge bunga mikete boya kipisa apesa ka deza vana kipesa chaku lia mikate ngai mutu la liede me pesi chaku yuzila tela pore yeye bisola lamwe na yaka bana mutuka kamno nyama zelo gozo olia mikate 5 olia 5 te ngai vina lia 5 kan jole te yo nyama ka kilo zelo tal makablo ko selo lelo pato ku yo gamlinga na yo tela na uyaki zira yo ne uzabuza nyama me ulio sola na mikolo papa nyama yo zelo kutana ukanga papa bamona ne uzabu yo zila nyama la kata oya kuswani sangana ngonga yo zelo mona makamna uselo patro kubime otikala nanga mbongo na pena kusoma bikati siko yote zelo mona kinsongina papa banda kala wana usisi kosokola no mutuka te padrona badi na kosokola mutuka me tsakwa bani uswani sangao tsakwa za nyama yo za mutu oke oswana tsaku ndenge nini boka kilele zotia wana pona dese vo pesa kana shobele mikate osomele mikate na mtina singa siri sawa na oke uswabela mikate kuna banda kala wana vama papa tala vama tayo mugo sikana benga tabo msana atine na aka musuna ke nango parce que tu siko non si te mpanzo si te bon mpanzo kuna papa yo benga ka bob sela kinsongina yo vraiment la recherche moi musala pona yo vous comprenez parce que zo musala na valeur te papa libi se papa mukole bisu na kubanele te neninga yo ka mbangu so ne sili sia et nazo benga bob siana obenga bob sala tine na voiture musu parce que yo nazo mona ozolyanga ngonga ozo garder ngata hein poni bo papa kisoni mais ça la fait gaffe hein na olugelo adversaire papa ko sele bo wote en tout cas mon cher oh makaya naye so mona epa na yo mona za malade donc comme les singa fo makila oh là basenga 42 000 francs nazaka na 2800 francs à pamba taka église dans le colis vraiment 42 000 francs naza 2800 francs mais donc na si docteur on a montré na tuli et on a en tout cas au sunganga vraiment soki ezali ba intervenir pour na mwana makila na groupe na ezana o meko ba ki kosomba makila comme ça bazongo ça en tout cas vraiment bolim c'est vraiment on a sunganga na mutu o sunganga azata par yo makaya yamaka na yebisa o nyoso o mona loko simba o eza papier na yebisa ko yaka yo ande ko nanga couper otangi no classe moko mbongo zo sengeza mukie nga ko laksa ondenge ba peshaka kena kabelo mbisi mon cher naza na ta on perdre vous matin en tout cas pardon vous m'sungangai na kende donc na ticket vous donc ndeko na ngai soki na yebiso ezali na opesa yo soki na otikoka na niveau ozali pona peso courage oya esikanga azali si omona boyi soki naza na sika oyo epesa nga mbongo na omema yo
Mais les lots n'ont été 200 papa 40 000 à Pamba. Soit tu as des kills, tu as l'église peut me confinement donc tu travailles. Mais 40 000 euros zoloba. Et ça bon muke mais pona yo zebele, pas na nga ezelote. Mais pesa ngai na pesa yo, na pesa yo na uzungusela yo. Yamaka. Teleska tu kanisa tu bandeng na yo to kono na gratana. To kono na gratana misie. Le nom nzamba benga na osela nzambe la parole chère de fait. Pas pasteur Peter Diandalunda. Merci. Merci. Mais tant na yepa na yo papa sunga ngai. Nazo sungao. Merci vraiment. Nago sungao kaka na Bible oyo za nango papier oza na maboko. Il s'agit à côté Kayango, Teka et pesa 46 000 francs. Mukulu ya pa na ngai o commandé tingai même ata 1500 na kobimisa. Ata na mbongo mama Rachel so azali aide ngai. Pona moni yoka kina mo ba Dubai asunga ngai ata. Isata madame na asunga ngai. Hein? Isa na nga bien vraiment makasi. Moi si na nga za ata na te mon pote. Wande ko ngai ya biso esuka ba ya biso pour déranger rater moi si na ngai. Eza na ngote? Mais ezali mais ya ko personne des athées. Ce qui a makambo sous peut-être normal. Hein? Courage. Kene na pata ba frère nao. Hein? Ata pas ingénieur papi Bunzu. Akolukela pona nga vraiment makaya regret. Ya makezate? Ezate. Oboy penza? O pesa nga pour ça olala. Hein? Kene raisonner. Vous comprenez? Nzamba pambola on. Eh. Ya yonde ya pambola ponga sina pamba ma. Nzamba pambola yo. Te ya ngai papa. Yani atana libanda kuti na bimiso to se papa kende. Merci na koyebisa. Mobile na ngai ya maka, tu peux imaginer ndeka nde na zabwe. Mobile aboya osko na mbeto. Yaya. Pasonga na oyoka. Na ebite so mabala nyonso basi bavanda aka bongo. Ma chérie, tina kumna niveau na yebisa yo. Esalanga soni. Qui n'est compétente. Ya ko supporter mobile na nga. Maman. Rash, est-ce que yo pe nous zabu? Fane na mobile na yo. Hotel si mobile no ba besoin no nyonso. Maman, tina kuma niveau betelo camarade na nga li solo na supporter na lebi. Tu peux imaginer que mobile a kimi même chambre na ye. Mobile bando chéri nga. Yamaka azonga mukie mama to souffre. Na yebi bolingo wana nyonso. Na yebi eza na olikambo olina. Te Rash na nga. Oh chéri, donc eza kambo olina te camarade na nga. Te zela. Nasalini nana posa tozo pota te na mobali na ki hôpital te ni na koti mbongo c'est bien bon azo pesa nga mbongo na bien c'est comment pesa nga toto na ngai ma copine même so mobali no kokate eza ba faiblesse mais moi na ba minganga minene o toka ba sango na bango ba traiter ye yaya masolo kuta minganga lingango te ndeno vana mobali alingata masolo te ke buko soigner nzoto nga botanga na nga parce que nga kendaki ne se soigner c'est que pas bota c'est quoi ma chérie abotaka oui yaya c'est quoi apo yanga poani na Rachel nana posa na yo ko te olela lela to na posa te pasi na yo ezala pasi na nga ça va alors na tikolela yaya pasi na yo za pasi na nga te olela yo zala kimia chérie abotaka na yo siko yebisanga mobala opesanga nyonso siko yebisanga la joie libala ezaka ko voyager ko ke ba Dubai ou bien ko tambo na ba 10
kozala bien kolata bien mais libala mpenza nde mwasi alingaka aza na mobali mama naozala bongo te naokóma na suka te nayebi te mobali oyo nzambe na ngai na nakangi mobali utakangi eza te ye alingaka yo kolinga mobali na yo alingaka su te eloba bien abanda olinganga mobali nanga alingaka su te mobali na oyo comprendre ye mosusu ke eza yo voyage ya voyage ozwa ta ya kofanda te ya osolola te voyage eza mabe te combien de personnes combien de bafille tovoyage na bango mais baza à l'aise na ndako na bango mobali no amuda mosala est-ce mobali no aza na boccupation na ye makambo na mosala yango moya apesa o ta eza natikelaki temps nyonso ya baoccupation na ye mais ere ekomi butu sikoyo naoloba tokambona bachambre pourquoi bachambre na biso eza ya séparé peut-être azalaka ya kolemba ntango oti mosala moyen alala no eza te yo l'agence ko oyebisanga nini nyonso balembaka so oti mosala oyo olembi sikoyo chaque jour ya kolemba chaque jour Rachel aza mobali na yo abala yo tikela etan pesa etan babipesa ta na tan aza mobali na yo yo kolanda teke tokabona bachambre soko olandi yango yaya okobebisa fana mobali na yo aza mobala vi na yo aza papa bana yo mobali na yo ye wana Oui. Entrez. Bonjour ma Rachel. Bonsoir pasteur. Boni. Qui m'est ça? Apa zate? Apa zali. Boni bébé nanda. C'est moi mon pied. Oh, pasteur oye na mbangu pepe mama kasi bo problème. Dans un internet c'est sous l'hôpital. Wow. Moi non ngam sous wana tikalaki. Voilà. À l'hôpital, et il faut pas intervenir en opération appendicite, qui se soigne donc $400. Les autres engagés, ils sont malades des Hollandais, ils n'ont pas cassé. N'habitez, n'habitez même Zambeng, nous avons job, nous avons makaya. N'habitez comme ça na souffrance té. On les a qui job, on zamba nyokola qui a zuba besoin, union soit bien c'est bon mananzoto. Nga makaya no kwa souffrance té. Hein? Naye, au sunganga tel visque moké, ba sunga et puis ba pisa de traitement et ça va bien. Oh, ça va, pasteur, on a bien la papa. En tout cas, merci vraiment. Ça va. Ah, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Makaya. Yanga ndeko. Pasteur. Bien aimé, boni. Ouais, normal. Bonio. Moi, ok. Naïmba, en tout cas, nous avons un temps perdre à nous avons un hôpital. Donc, il y a les beaux soins qui il y a même des soucis sur internet. Donc, opération $400. Les soucis sur Makaya. Donc, n'habitez. Donc, ça peut aider à $400. $400 car il y a pas mon abima. Va opérer à ta comme ça. Nous avons ça kaka. Marachel, vous êtes un peu la Fanda. Vache, bébé. Marachel, quand tu as sur les alopes, ça. Ndeko. Moi, je suis à l'hôpital. Makambo yo bien moté. Papa, bébé Vanda. Ah, mon cher Tika. On a zomona, on a évité. On a évité ce qui est. Donc, des méga qui jouent bango. Donc, ma méga appelle sous son gars. Il y a makaya. Souffrance dans mes salangoté. Hein? Nous, tu comprends ça, nous, on les bossons accueillis. Les sur internet, ça va aller sous maladie. Hein? Nous avons job, on a bagno qui job, bambou mananzoto a job, bapota. Té, nous avons makaya. Maman. Bolonga ba mi, bokuma bandeko. Mba na $400 zeloti. Merci. Ah, pèse chérie. On a payé $400. Aïe paiement. Kosungaye. Et ça problème là aussi. Comprends? Non, Sungaye. Hein? Sois à l'aise. Comprends? Non, Sungaye. Ah, Racho. La belle. L'Amérique au Benga même attend ni chauffeur honorable Nerombungu ni maître force. Maître force, maître folle. Ben même Rodrigue Kimbungu. Moi honorable Nerombungu comme l'office gouverneur. Numéro n'est pas les caté, n'habité.
tantôt la canne la mettre force to mettre folle et que mon ataye moko vice gouverneur ne rombo fuma banga mon a soutenir ngai papa na kozonga c'est $400 zelo côté et kozonga yaya Nathan oyo bato nyoto benga ata mutu moko répondre côté ata mutu te ko répondre pona si okosala oyo ngana yebisaki oui bisaki ngai na yebisaki yo. J'espère que vous comprenez bien. Mais c'est que Kende, ce que vous c'est bon, oui. Makaya, on est qu'on a eu. Comprendre? Mon iban, maoya. Mais il ne faut pas faire la force. Et dès que nous avons soin, comme ça, maman, tout est là aussi. Et ça, c'est là, na yoki ndolo. Donc, mbongo na ngai, na ko pesa côté. Na ko pesa yo mbongo, si mukulu oyo okoya. Kosangana nesika ongazalaka okomande tsingai. Est-ce que comprends? Wana omona ata basengi yo $2,500. Obligatoire kozwa. En fait ceci sont amemi yo panzambe na ngai. C'est que église na yo batu bakotonda na kati. Misusu libanda. Mais il s'agit de kotonga ngo étage au tonga étage. Wande ko na ngai so à l'aise. Nga ko musika mabete. Tala passé là bana mibale yo zana nzambe bible na maboko mais bana ba ko fobo yo biko za job. So que zate na ko décevoir nzambe langa to abenga ngai soki bana na bozu na yo nzambe ngana nzambe kaka moko oya pasteur Peter Bianda ozo zambela o lelo oyo asel o no rabeka jos ma folo aza lelo ba voter na kisenso za pe na kisenso oyoki na ko décevoir nzambe langa ite nzambe abenga ngai nikamote derrière papa Kende merci kaka o abenga yo apeso nyonso courage merci mais un jour au kanisa oya kaka yondo ko epa na ngai so ba grandeur ya nzambe wana merci pasteur eza wolo te na monyo lelo bonjour bonjour Papa depuis okendaki omeli boye mbongo ya ko défendre passe ko défisa yo mais na zuma mukio na sana ya solo kasi fanda nano na zela antoine dokta ndo tikali savana mwana bon vraiment ils sont à centre Ismaël Ka centre Ismaël Ka o yebani tina Londres vraiment c'est ça tolingaka vraiment échec na centre na biso mais yoko kaka ya kokamwa za mobali nini na retard za mobali kanga motema Bible ezoloba na biso ete c'est Dieu qui donne et c'est lui qui prend. Et il ne permet aucune circonstance comme la moto sans qu'il y ait moko andima. Donc, j'aimerais seulement vous dire papa. Donc après ça moi na santé ndakoli si moi na beli wana. OK. Na ndenge Bible ezoloba na Deutéronome. Alors lui, dans la vie il y a deux choses. Ou soit l'échec, ou soit la réussite. Oui, là je sais. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Mais nabi kenzambo abinganga ko le lisanga te. Na belo moko wana le lisaka job ba biloko ya job ebungaki ba mbona nzoto souffrance. Mais ngana za makaya. Souffrance ta komisa na ngote. Souffrance ba misala na ngote. Wana job la misala na souffrance. Na za pasteur makaya. Tanga oui, tanga bengi ngai na ministère abenga kwa so benga kwa le lisanga na tika ministère. Na za bana ka mibale. Na perdre le bosso. Pas même un mois, 2 semaines après oh so ba malade. Nous sommes au monde zobela wana. Vraiment pasteur, nous avons tout fait, mais Nzambe alinga quitté. Pour le moment, je vous annonce que ton fils est décédé. Hein?
te obenga bebe mwana ndeni basentiment nga na yo yanga na yo moto mosusu akoma ko intercale moninga na ndeni sikoyo yebisanga obalanga mpo komisanga pot de fleur etelemi boye sikoyo nga mpe na telema so okoti otalinga na obouge te lote na ndeni nango na ndenge nini nango motu mpe akondima 2 ans ovanda 2 ans so tufa kotouche mobali na kobenga bebe te sikotimbanga na biso na lembi soki te kutu machine à lavage tosomba oyo esala musala enika bilamba sikoyo yebisanga machine enika ku bilamba bongo sikoyo ngai opeselanga mbongo natuni opeselanga mbongo opeselanga mbongo pamba ya ofele ya kovanda na ndako neti tv telemi bo osombi te osombi montre mpo otala yango sikoyo ngai nakomi neti tv nabi ye papa zwa exemple ya machine oyo tosombaki yango mpo ani mpo esala musala sikoyo yebisanga obala nga pona nini lelo fona trouver lango solution omone eza makambo mibale neti yo ozonzo tono amikanga emsoki na kosaba buzo bano libanda ngala tikala awa nazelaka yo lelo eza makambo mibale soit opesa nga makambo ngala lingaka soit na luka nzela na bimala kena ke futela na baba yaki na zana mobali te kosimba nga te bebe kosimba nga te trop se trunga la lembi elo ni nzambe na ngelo nini na sala nini nzambe mobali moi ça sala na kata ndaku trouver nga solution lelo na obima na okende na yebisao na ba futa eza cher te eza loko te oli na bese déranger na zaka nyuso ba penser na bel estomac pona yo obalengo zoenga na ba estomac est-ce que ba ekolo na nga nazaka mungala lingaka mo ba 14-15 yo pesa 14-15 na nga te sikoyo yebisanga ntina na nga eza nini na siplio na lembi lelo olukila nga solution ou soit natikala awa ou bien nabima nakende ezaka mamibale lelo nalingi nayoka ngo na munoko na euta na motema na yo euta kuna Bonsoir bébé. Bonsoir. Donc maman moso na mona couple boy. J'espère moko omoni o nyorte s'est passé. Koloba j'espère te. Na dada ye bien bien. Oui bien bien ma chérie. Comme ça ma bête. Bana lekisi. Poni. Lelo lukata solution. Comme ça ma bête. Atokoloba etalinga te lelo na yoka mutu te. Lelo na koyoka te. Mwana mama ngani ngana bengo mwana mama nanga. Mwana mama yoka ko kita mutema ya mbali na biso ok pa ite attaque azonga en plus aussi azanga eloti tunena na azanga ni papa ko kisa ba besoin moi 14-15 exacte na azanga ngo ezanga na zanga ni mama otuna na zanga ni lelo so kenga solution to na biso rash ozonga mabe yoka soni rash yoka soni deva mbali na yo tozaka entre nous na nous mais so moni nga na yebo entre nga na biso misato ko kanga soni ba mbali rash ngana camarade nawo na bi trouver solution ça va bébé ça va osimbanga na be osimbanga onga bisa camarade nga na pela lisusu papa comment boy na simba chérie tika papa yo kanga eza te ke nga na ye nayaka deja boye nakutaka bino ambiance moko bien naya lelo nakuta badesotre bo inutile nga na osepela nango te amwasi na fo kokisa babesoin mutomo mpe mobali atambola nzela alobi mobali nzoka eloko te okeske mbali no te deva la joie oyo ya la joie camarade nase la joie na lembi oyebi yango bien yo ozaka moto abeto lisolo te la joie obeto lisolo te la joie pasaka cv identité papa en tout cas si on le baisse en passe, na so comprendre que moi c'est mais na côté déjà na kati na. Ngalinga na bengo mbali na biso ya maka. Si. Bébé, quoi que ça va pour ça moi. C'est la joie ça ne CV identité. Quand il est sérieux, ndako na ngai, soyez les bienvenus na ndako na ngai. Merci. Ndino sole no wana ngai wana. Chacha. Oh maman Samata. Et c'est vraiment affection. L'idée de nous aussi dans le beaucoup. C'est un endroit beaucoup là-haut. Nous avons vraiment soin dans la vie. Moi, je trouve que mon colo, mon thème, c'est que je vends d'ailleurs. Samata, moi, on a wana, na bote kayi mo fini. Moi, on a
mwasi nzambe nasengaki mobali me nzambe apesanga mwasi ye nabianaki afini kwa papa donc afini ko nanga vraimen na lisu nanga moko batouche te ye vraimen afini ko batouche eza te chacha nazala na mama te donc na moni yo na peso affection nyonso na peso ba respect nyonso o mwana pesa mama nyonso na pesa yo na sepe na yo na sepe bovanda na papa na ngai pesa bien bobotela nga pe baleki nazala posa baleki makasi nga mobuye kana ndako boye na koka na ngai te donc nazala baleki ebele vraiment esanga bien tozala ambiance nde tozala nga na papa tozala ambiance makasi biso mibale na ndako pourkui yo bakisami nasi yoke ambiance wana eleka kuna oyo tozala nango merci vraiment ok napesi ngo merci kala nde papa bino ocholoba ngapena lingo lokola mwana ona buti ndenge angi papa bino makasi nde ko pela lingo makasi nasepeli nasepeli. Pasteur Magaya. Yamaka. Nayambio. Yamaka. Est-ce que na évité Zambe na yo akodecevoir ngate. Ndio na tikela maboko pamba. Mwana liboso akei ya mibale pe wana akei. Chouezate. Bible bi musala na yako ko yata 7 fois. Na ye. O mimange sikango. Pona moni yo pokufa na ote. Po souffrance ta ko kyango sauter. Je suis maître, je suis job. Je suis makaya. Attends, tiba. En fait, je suis bang. Na couple follow ya mama Beni. Bazo réuni. Bazo na bambongo na bango, mituka. Église 32 ans, église 17 personnes. Bandi milangai, o ateka mafuta, o ateka makala, pose ata bima pamba ya $10 papa c'est qu'on dirait habité. Chezate naye toko makaka natalisa nzambe na yo amona pe souffrance na soka ozana mawa na ngai lokola wanga okinga mawa te mwana liboso akeye azwi ya mibale en tout cas tokei papa mais eloka mona bangaka nde liboma nde ezala kuna te. Merci en tout cas la minute oyo nakobanda ko célébrer fête po ozo commandé Tsingai. Tozo kende malgré la qui de Ananzela, la bonga me puna bima. La qui était là-bas entreprise mogo. On travaille bien té. Na mona avec fiango mais ku felité. To kende. Au moins est-ce que to kende? C'est que yo de ACP là. Oh, Zala déjà à l'aise. Zala à l'aise en tout cas, vie na yo échanger. Tikotak. Ah, ce qui te outil. Dès que tu as un anda kuna ngai pona la kisao bolingo oyo otondinga na kati ya motema na opeso $17,000. Quoi? $17,000. $17,000? $17,000. Nga moko zela nga na zoza $17,000? kasi okomi pene na ngai sikoyo liboso ozalaki mosika. Yamaka merci. Yamaka merci. Ma pote. Yamaka merci vraiment. En plus aussi esuki pe bongo te. Lelo ozole anda kuna ngai. Madame aussi, madame Nanga Rachel azo préparer ya malamu pour na biso mibale. Soki akoka belo pe mutuka po apromettre nga pe apeso mutuka. Ayebisa ngango. Camion oyo apesa yo. Wana ekozala na yebite mais nga pe na préparer surtout jeep. Wana soka so de kuna. Papa, to komi no bomoko. En tout cas, nzamba yebi. C'est bala bakufinga na bozoba, so bala kala na baki na ngembele bala bakufinga te. Kozanga koyoka na o. Comme sosoli, mate komi bien. Na veste pamba depuis na pesa papa bi kuma tongela nga na peningaba. Ti lelo. Na kokozo ngo te na $5 ya pamba. Pour vous te ndenge ni lati ngai mon cher. En tout cas, merci vraiment. To kilimba mpona ko kotala pe papa Patrice Osomba.
Papa Patrice Somba. Oui, non, c'est Aveningaba. Aveningaba, oui. Papa na Barclays. Ah, il est bon Zambua. Il est voilà. Omoni siko zela, omoni mutozo keta la wana. Soka yo kike, ngana yo tokomi alignement. Oh, papa. C'est que abani ko baxelo suma. Ngaya, na tambola pe na mutu ko papa Patrice Somba tambola kanango. Na René pe lokola mama Fifi Kava wana. Non, papa, na souffri pamba. Hein? En tout cas, zela na cha chaussure. Merci vraiment. Olingi na table de sang. Maître, nazali pasteur mais en ngouye za tezolo ka ngouye. Na René noko pasteur minene o ba René akana mokili. Ndeko alobina ko mepa na yo solution ezali. Oye ko luka solution malamu na temple de sang. Yango maître. Okomi na maboko les maîtres des maîtres. Oya pesa kanguya. Oya pesa kambongo. Oya pesa kanyoso zomona na mokili. Nyonso zoluka oko mérité yango awa na temple du sang nazopesa yo nyonso oza nango besoin kasi na condition moko okokutana na moto oyo esengeli apesa yo nyonso ozoluka eza mwana na ngai ya motema princesse Ama nde yenda kopesa yo nyonso oza nango bosenga ekouta na kati ya mwana na ngai Ama yenda kopesa yango Ama ngai papa na yo nazana bosenga na yo yaka Ama oyo nde esika nga na tiaka motema na mwana na ngai yende abongisami mpo na yo yende azali pamboli na yo yende akopesa yo nyonso oza nango bosenga okozwa oyo eza kati na ye yango nde kozala lipamboli na yo Ama papa pesa ye biloko oyo azoluka lia Soyango! Hein? Soyango! Mela! Mela yango!
yango nde nguya oyo ekoluka na kati ya temple du sang. Mwana na ngai ya motema, princesse Ama, nabengaka yo cartouche réservé na ngai. Mela yango. Nabaya par rapport à moi, d'abord. Tout d'abord, on est poli. Le son a tinda loko. Attention, tu m'as comme là. Donc, il y a ça, le gars a l'ingité. Donc, il a dû être tué pour nani. Ce que ça, le gars n'a pas été. Pour un bon risque. Le secret, il y a mon boquet. Le son a comme pendant awa. Donc, il y a le gars papier hygiénique. Hein? Arrive. Mais même ça, Eris, le soki boye ko vomie na zo ha ipana biso. Pour ce que boye comportement mon o na kwa ta mukiete. Pour nga malekele ipana biso na luka ngote mutu moko asala la ngaiti. Parce que moi na o yo, o bakani ke finik. To asoki nana so nani abusha ka ete. Parce que ngale ki na komi aw. Faut que ne diketa ke mama. Ce que ba san alinga raté. Faut nga sa musala wana. Pour la bête na yomoko olaleli alinga raté fonga luke natika o nga chamba na ngai na ki usa musala pour ne pas na ponani ba effectivement ko boka na le tina salon nous sommes pas yo kuta boye sonité Harris yeb sangana soko idi so mwana de bongo nanda ko o kubenga be mwana yo soki mwana yo atikira mwana soki ngai luka mwana o pesi ya uvanda ko sanga sale bala ono bien bobo ma e simbate Samata silisi. Ok. Samata. Tant que tu l'ingane na yo. Olobe na ngani. Na tali soko o ezali. Nzamba pambolanga na mwana ni balete misa tuti apesanga mwana moko. Na lingyo poto sala foye. O krelinga balifanto. To botele eleki en plus mwana ngamta accordé nga encore que papa sala po eluka moi si ponga nazaka ngamoko. Payer a sepela ki na yo. Siko e kominini. Après toi ça mwana muke. Tant que soleil na yo obakete papa nanzimi na osana mwa no gentil manga mnyoso ezala bien. Siko komini. Mwana ngaza mwana muke. O septa kyango. C'est que mérité. Na kempoli. Te. Mwana ngana tikalo yeba mwana ngana kempoli. Yo sakana yeke ngamtu ba na bana na ye. Osoka. Ngako ke ba to tipo yo oyaka poka o ye olali. Mais ngamtu ba na bana le pendant la journée. Malgré ça Samata, na tika ko mona place moko te place to vanda. Ana hypocrite. Moi, ce qui boit qu'on a la caisse comme ça, avec moi, à la quintité. Samata. Mais oui. Quand il y a comme un mois, Nazaka moi, on a comme marché. Azaka bon mangonde. Samantha, basa qui sasa et basa qui sasa. Moi, on a le londoki. Elle est passée à ça en foutant des chats. Mais oui, on va oui. Samantha. Elle en gros, tu n'es pas prophète, habit coléré. Pour le cabine. Bonjour. Bonjour, bébé. Tika bloqué ça, tika ngwana, ko simba te. Tika ngwana ça yo te bloqué ça ngai, tika ngwana. Na bi ko simba ko ça ngai, tika ngwana. Samantha. Na ba na tika ngwana. Samantha. Samantha. Poni no makenga respect na miso mwana. Ka nganga mwana. Okimanda kwa. Maman. Mais ce nani? Nani? Laisse. Nani? Samantha. Yo. Ndoke mwana. Samantha. Depuis ton on a essayé maman na zino kende ah pesa tindanga kotata zima mbona zo bilamba abengi kasi maman ko pesa bilamba te mwana na zempoli ndoke finga ngai. Nabi mama pesa tambo na lukate lo na lia boy papa depuis ton on a tete lo na mnote. Maman so na solo mabe pardon limbisa ngai na za mwana limbisa ngai mama pardon. Pardon maman limbisa papa limbisa na se na ngate lo lilu kote kamba mo. Samantha ngona lo baba ngate. Samantha un peu de respect s'il vous plaît. Bon nous respecter ngate. On n'a pas de ça bien. Akaya il va kaki et que ngate ataka TV. Au moins siko.
Na concorde jamais comme on m'entête moi na ndaku nanga. Depuis tongo moi nanga telo côté na muno. Ah, na comprendre. Femme de nuit na. Quoi? Est-ce que mambo sol besoin raisonner? Ma soeur anda quoi? Si ya kaka abomi Ani do. Ni so ba. Ko ba na kio. Samantha malembe na mwana. Samantha malembe na mwana to yoka na tena ndaku nanga. Ma chérie nalembi. Ikambo penza na comprendre te. Bavanda na mbande nini? Mobala comme ça on dirait pot de fleurs. Nandaku na ongalangala ka nandaku na osa elode. Dai ko mitala boye nano. So na tambaka na nzela, so na tamba makolo. Ezaka scandale. Hein? Naza femme mariée, non se respecter parce que na femme mariée. So nzaki neti ba misusu maman mena dena ndimi na yo kaba. Pomba nanga au satisfaire on est l'autre côté. Rachel kamana ma. Eza nini? Donc eza nini pour do eza ka surtout fa non si je me suis eza ka mbali nanga. Eza réalisé te siko si jamais ici la ndeni et ko kisa bino te ezonde eza ka te. Bon ngale mi na opesa conseil hein. Pour ngape sotalinga la joie boy, la joie qui est star, CV identité. Na pe mto opesa ko ba conseil na opesa ko belé bote. La joie le bo lembinga na ba conseil. Na lembi siko na komi siko na makambu. Est-ce qu'on a posé la joie kemba bimisa identité na star na bomba mitro. Bon niko Rachel. La joie lembinga pe na ba conseil. Mais conseil nous on pesa conseil na moni chaque jour le la kaka. Surtout kutano le la kaka. So il faut la joie kembo star. Camarade nango kamusinga ngana CV ya kamusinga makasi na vanda ba camarade de belé na tika bango. Mais oui, il faut tika bango pour bango ba porter le loté la joie d'identité CV. Comportement ya ngana CV identité muto peta. Boniko mobali moto ko le lisa camarade na ngata kinga CV naza. Mais na femme mariée maman. Ya nino. Mais on sait là on tient. Yo boko le la. Tout na nini on ya pe na fête na nga jour à mariage na nga. Yo la jour ya. C'est quoi tu n'as rien ni yango? Ah ça le lot hein? Ya babi pese loko je loko ti. Ya pese e loko ya je loko te pa non. Et amba na nga. Ya. Wa kama na Rachel kamara na mon cœur. Donc kama na lelo lo wana kufa. Donc nga la joie CV beba déjà identité muto peta. Ya boni kolela mobali kolela bolingo kolela mobali ya pesa nga nyonso. So boni mointe ya. Kota na ligne na nga la joie nga zo ba on asangisa bango. Oya yo ina sangisi po ebida ke la joie CV. Siko na mobali wa longola nga soni ndela joie. Alongola soni menga la joie Kembo Star CV identité na longola soni. Boni bo kama na lo tiko le la tina niveau ni. Zana ebisao. J'exalte ta puissance dans mon cœur, Seigneur. Je proclame ta grandeur. Oui, à jamais tu es plus que ce que je pense. Oui, à jamais tu es incomparable. Maman moto epela makasi yo ozikisa susu yo na kitisi na banda kana wana shasha siko sina lobi nga mtu talobaka mama no nika bilamba na tiki na yele bandu tumba susu na lesunga susu shasha banda kana suana dasiko kisingi bila na ngabilo ala tierni kana tinge bila no kana tinge bila Pourquoi vous prenez Chacha? Hein? Vous prenez vraiment? Simba! Les gars! Ça va qui? Yo na ko boma na mboko na ngai.
omoni yo kanga moloko na yo fille unique kaka ngo oluka fille unique na bisa musala sala saka noki babuli etika mukaya sama mu saka noki mama na sala au bego nika na sima ndo na sima yo sala mama ale saloki iyo ha oyeba na ndako mwana so saka ovanika awa kubenga kubeyo kesa musala kele kele kusala lambana sasa na simba yo loke na bana ka yo pamba ya ko da bona ka problem Shasha mama bilamba ko tika kwani kona papa lo be bilamba lango ekatana katana bwa ko na bwa iki moni yo saluki soko tala le kaba ko bwa kango zone nyoso tu o isa awa na o isa awa aiza le meti tumongo libanda saluki mama na sisa no nika bilamba ko na tumba mama shasha tumo musale beli no sandeli mama mona bana ngai na simu teleka na simu teleka Sanoki osali défilé pete odenda Sanoki tando ga mwano omoni yo okofuta ngai te yo ta usabo ndo ka mama na yo wana ye na ngai oko leka leka Telema. Nalibanda awa telibanda. Papa limite. Kemi akende. Ndasi. Bisika na sali fanda kana kata motema basi mingi kumona ngana zoje komozoti kanga ngao yo na zuku kali suzude sana mulini oyebaka bisika na sali oyokonda ngana kata motema samba penza ko ba copine yo kaiseni maman. Nana la main de l'Éternel, c'est maman Bikava. Même de brancher ngala sa mama minene o ebi kamera no identité CV azala nango. Nana mama ana kati ngomo ngala sa bakati. Ya mali ya basiprine bayo tika na mamai. Ngomo ngala sa bakati na poso mende. Maman, na oti e pa nani. E pa giga. Giga na yolo awa po mama tete botama tindela nga bakoli mo tinda na maboko asimbisa embu nde ngwana giga le père double père passa ya onskoyo be fumuntsako abengi nga sira kende mbangu kemba pa giga yona batu no tika ba onde basala ngana zala balatisaka batu na boutique nanga balatisaka batu ba jefe mama ma tete botamba aza kati pa da to sola libando to sola boto momonga ko tina kati ngyo grife nga ba jipe nga na sangi mbo mama ozumo musala kumisa nzambe ezate ya bado grife nga za pela yo oza sepe to sendeni surprise ya katoko ta kati omona bilengi bakopila sepeli nde boye mutu azala bongo tro babar na banini te boye mosala okolekisanga patron na yo yaka pardon o patron na ngai mama Fifi Kava bonsoir mama mama Fifi Kava vraiment nasepeli mama o camarade na ngai mpenza makasi mama nasepeli kanda akoma osala awa epa na yo mama Fifi
cave dans la main de l'éternel. Combien ça linga bien, ma copine n'a trop d'ambiance donc. Maman ça lui bien. Maman okamana ngai Rachel ona lobaka na oyebina yembaka trop. Rachel aliaka mbongo neso alingi ye. Camarade na Rachel. Camarade na bala. Camarade na mari. Boni biso na mari. On est divorcé. Ça va, on s'appelle. Eh maman a s'appelle ma grâce, maman Fifi Kava. Eh maman baba suwati. Alors moi les camarades na banda azaki. Pardon, na bonne la pour na bamisalo li. Eh na bonne na bamisalo lingate. So maman Fifi azui na lo. Pardon père maman non ya. Ça va. Merci. Maman nga tiki bien la ndim ba na ki équipé na. Merci maman. Eh. Tena linga na ngande boy. Tena boya na ngande boy. On dit que tu as fait comme une Tali prophète c'est quand il est prophète Makai. Tali ma combo yo yo sali na kata mboko tali. Gaina no munati. Tali prophète. Ah tali. Gaitani nzambo ngani sambela ka prophète. Tali abak sawu zani pona yo. Bikamu so sali tali basi babuta kati basubuta. Tali bo babana kati basubali. Tali prophète. Ngani zelo ko lubate. Nzamba pambola yo. Abaki si beni na nzela na yo prophète. Ah prophète Makai. Tali nzambe ya pambola yo abaki si beni. Tali l'église ko kamote, tali prophète degré ya bateau ba yele l'église. Ah na pambolio papa. Eh nzemi prophète. Na pambolio vraiment, na pambolio so makasi. Na sepeli makasi vraiment. Po yo muto moni miracle wana. Ah prophète. Yo muto moni miracle wana. Tango zo mona yango ko kanga munoko na yote. Kende panza sango nanga partout dans le monde entier. Na kupanza. Na poto mongali. Hein? Mbanzalemba kia fulivulu ba prophète Makaya. Tali prophète na kupanza. Tali ngapula ngai. Ngani za sien. Biso tu sami kodu église. Prophète ngal kutsekuta utambula yombo kutambula longo biso na mapaka ngomba. Tukutambula tukupanda sangu. Isa mungu te paka ngomba. Ezame mwana, c'est vrai. Oyo sali ngani mona tu beni bato beni na mboko. Tali koka bako kambali bosu. Tali prophète ngani yebite papa. Ngani sali ni. Tali koka kambali bosu ngani sa tata mukuru. Na mona koka su tambula. Koka tamboli ya telemi. Avec la monnaie prophète. Ah tali. Tali tatanga kutika uti. Nzambe no osala pona yu, asala pona ngai. Prophète. Ah, papa. Ego sekana o papa ole kala séance ba tungulo de pompe. Tengan za plus. La milimo mabe wana. En plus, ba jeune fille musu baza wana libanda. Ba bonga mapona ko da sokola bango lisusu kuma ba sokola ba chance. Tala, mabale za ya bango. Ta monzamba zuyo mutu. Akeli yo na mabele. Asala ngo forme. Chérie, Samantha, mon amour, mais dis-moi encore, nous sommes tous nous le banaux. Ni non on a le beaucoup, babandi ba kota ja. Babandi te. Nalo sani boy. Na babando mo na le beaucoup. Ngi lo bani. Excellent. Mais expliquez-moi, non? Papa. Oui. Quoi? Cherche Wangali. Oui, Yanani. Yanani. À parvenir aux entités, il y a libre comme on a le beau. Si on a vu que c'est un document, on a Oyo, aux hommes ont dit Mangati. Ce que moi je peux faire. Mais non, pas jusque-là. Cherche à ça. Évitez, c'est unique là-haut. C'est là au sentier. C'est là au sentier. Cherche. Cherche. Oui, bien, cherche. Oui, cherche. Cherche. Viens. Cherche.
tombola libende ba mama na loboko. Bongo ndenge na komi na bando na loboko. Et pourtant il semble que yo mto bambie libende na loboko. C'est qu'il ne comprend pas comment maman le a ramené la raison, hein? C'est que ça vous met poli. Pas jusqu'à la cherche. Pas jusqu'à la tour yokanate, ma fille. Ce qui est quand même le c'est moi.